Matin bokozala vendredi na conseil des ministres. Lobela makamboyo. Il y a d'autres hommes de Dieu. Personnellement, bomoni tout ce qui s'est passé ici. Batunyo soto bando banga denile si po azanani. Soki mutu ya denile sezana bampese. Aokuta batumusu mitu ezana ba fourmi. Na bandeli pona koloba. Soki mutu ya denile si ezana bampese. Aokuta batumusu mitu ezana nini na ba fourmi. Au papa lobi nyonso tolandi yango ezo sunga libota bana nzambe te vraiment ya koloba keno ye azana ina mboka oyo maintenant so comme banga kai etake biso ba chrétien ako répondre moninga na ye bongo te ne ba popo musu na seple nango penza te malgré mbebe ali malgré ba aventure ezana kati wana mais ya koloba keno azana ina mboka. Maman ministre, Nzamba permettre Oyana dimanche à l'élo. Aux ministres, aux représenter gouvernement actuel. Awa. Ndenge tomoni gouvernement mobimba. Azana Nzambe zalakate. Aux ministres et affaires sociales. Nzamba permettre dimanche à l'élo. Ma colonie Tiama Awa. Oye ba vrai na faux. Aza petit à Deniles, père petit na ye. C'est-à-dire Deniles ba yebani kolega prophète walesa. Par rapport ya voyant. Voyant yebi Deniles kolega pasteur walesa. OK. Wana pena nde doni histoire, c'est vrai. Aza père petit na ye. O voyant jamais ko linga a trahir Deniles pour abengi ye. Nandimi te papa wale c'est ça kabela ye pantalon nandimi yango te mais so Deniles azolo ko ila kabela c'est na kata libumu na ye nzoto na ye azali lamba Deniles alors tiazo longwa wana papa wale ça pas kabela ye bambongo ye mo alobi yango antimi ne mbongo papa soki akabela ye bambongo mais emoni muto a joué ka rôle ya ba bouc émissaire même na film ya Dayaka avant ndenge tomoni gouvernement mobimba. Paso ba trafic d'influence. Ministre alokola et d'abord on voit Sony devant ministre avec l'église na bino ko sambela akomi mona lokola comme lokola concert ya Karmapa. Et comme lokola to beta ma association ya quartier. Ça n'a pas de sens. Une autorité à une église nabino aye ko luka nzambe na ba promi na ye bo tchaye maboko mais comme mon théâtre. Est-ce que yo kasi papa wale so lela te akulia ole la fauna pour na papa wale sa ole papa wana mister papa wale sa na kokene matanga maya miso natalaki na matanga ya papa Baruti non alela aleli sina ba biso suka beti abeti ngaso na na otala ye abeti ke siko non c'est-à-dire émotion salié aleli alela maya miso bima koleka batu nyonso mukolo wana. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makoni. Nous avons le réel plaisir de vous dire bonjour et bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue chez Nazaréen. Toujours la princesse à mon poste, comme dit Habakkuk. La prophétie va se réaliser certainement. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je suis avec Papa Mbongo sur ce plateau parce que la
l'actualité nous oblige. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Merci de retour sur ce plateau avec Papa Mbongo qui est déjà là. Mais ce cantique a fait plaisir énorme, je le crois, à ma sœur Nikab depuis les Issa, à Maman Betty Kokele, à Maman Chérie, que j'aime beaucoup. En tout cas, que le Seigneur la bénisse abondamment. Je regarde Papa Mbongo. Oui, bonjour, shalom. Bonjour, maman. La présence de l'Éternel. Bonne santé. Voilà, puis ça n'a pas de quoi Orlando Mbote. Na pesi mbote nanga na papa Kester. Na pesi mbote nanga na père nanga na mère nanga na bandeko nyonso sa pesi bango mbote. Voilà. Les autres zongi susu parce qu'actualité za makasi na peut so yebi hein. Ouais na moni yango. Voilà, bandeko ebele to ebite église ezokende wapi. À faire témoignage oyo ebandeka koleka kezongi. Alors, yambala oise sous papa et mécanité, mais comme si le prophète et l'inné se fasse à papa n'a pas aller ça. Donc, ils ont coupé la moto, on a été sur le landiango, mais tout ça dans vidéo, tout là dans notre dimanche dernier culte les kanaki kuna et bon autozuma. Vous savez, les faits qui viennent d'être relatés ici sont constitutifs de 4 infractions. Je suivais 4 infractions que j'ai retenues ici. Laisse. Il s'agit, association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie en bande organisée. C'est honteux. Avec des gens qui portent l'étiquette ecclésiastique. Vous vous rendez compte? 3e infraction, recel de subordination de témoins. On a voulu transformer ces témoins qui deviennent des témoins à charge contre. Bref. Et puis, in fine, il y a tentative d'assassinat. C'est la première vidéo. C'est très très grave. Pourquoi? Vous vous rendez compte? Et puis, je tiens à souligner ceci. Une tentative en droit pénal est punissable de la même façon que l'infraction consommée. Cette tentative d'assassinat vaut l'assassinat consommé, même s'il n'est pas décédé. Car la tentative en droit, c'est le fait d'avoir tenté de commettre une infraction, mais que cette commission a été empêchée par un événement extérieur. Il y a les avocats ici, ils me comprennent. C'est trop technique. Mais je me tourne un peu vers cet homme de Dieu, cet homme intègre de Dieu, qui passe son temps. Vous savez qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est le combat spirituel sans relâche contre les sorciers et les féticheurs. Voilà le tort du pasteur Walesa. Mais moi, je suis un témoin vivant. Cet homme m'a tiré d'affaire en 2020. Il vient en hélicoptère, il me l'octroie, il part avec moi, le chemin à suivre. Et beaucoup font l'imbécile, ils regardent le doigt du pasteur Walesa au lieu de regarder le chemin qu'il nous montre. Vous voyez le problème? Ce sont des petits débats de caniveau. Dernièrement, tu peux dire quoi dernièrement? Mon dernier mot, ce sont des infractions pénales. Moi, je suis procureur. Alors, en procédure pénale, les choses se passent comme ceci. Le procureur du lieu, du ressort de la commission de ces infractions, dont la matérialité ne fait l'ombre d'aucun doute, peut se saisir d'office de ce dossier et poursuivre ces gens-là, le faire condamner. Et là, on aura rendu justice à cet homme de Dieu. C'est notre bibliothèque spirituelle vivante, cet homme. Ça va. Il faut que je passe sur beaucoup de trucs parce que je suis révolté. Une minute seulement.
Je demande au procureur de la République, Ouais. du ressort de Kinshasa où ces faits ont été commis, de mettre en route l'action pénale, c'est-à-dire l'action publique. Et je vais lui prêter main forte. Sois béni. Amen, amen. Amen, Église. Ouais. Tiens, micro. Bino, comme représentant, il y a les amis de Wallace aux États-Unis. Tout le monde qui bat, tout le monde qui sakana mingi na papa oyo. Papa, chaque fois que biso to agir, aux autres qui savent que bon agir te. Les autres qu'on s'est révolté pour na koyebiso que tozo porter plainte. Yé deni lesi muto aliboso tozo bandana ye. Na ba oyo nyonso ba cité ba kombo na bango lobami. Tozo ko banda moko na oyo lekaki. Na oyo leka nyonso tozo zongela yango pona olakisa kanda na biso. En tout cas toyoka te tozi tozu décision papa. Son Excellence, Maman Ministre, Nzamba permettre Oyana dimanche à l'élo. Aux ministres, aux représentés gouvernement actuel. Awa. Ndenge tomoni gouvernement mobimba. Azana Nzambe zalakate. Aux ministres et affaires sociales. Nzamba permettre dimanche à l'élo, ma colonie Tchama Awa. Oyeba vrai na faux. Mama tango kozala vendredi na conseil des ministres. Lobela makamboyo. Il y a d'autres hommes de Dieu. Personnellement, bomoni tout ce qui s'est passé ici. Batunyo soto bando banga denile si po azanani. Soki mutu ya denile sezana bampestre. Aokuta batumusu mitu ezana ba fourmi. Na bandeli pona koloba. Soki mutu ya denile si ezana bampestre. Aokuta batumusu mitu ezana nini na ba fourmi. Réunion ya suka na sambela awate. Na sambela kape awate. Plus de 5 fois. Oba pasteur ba okufa na Congo. Chaque fois na télé makaliboso évangéliste Kabunjo alesa. A discuta kate. Alingaka tu na ngaite na yebiye to na yebiye te. Na mone na butu. Na mone na moi. Na mone na tongo. Combo solution. Il faut ça nini. Ezouama. S'il vous plaît mon pasteur. Rendre à César qui est à César. À Dieu qui est à Dieu. Libanda ya yolo kwa mokambi. Oza papa ya famille. Tala liboke ya bana nyoso nzamba pesi au monde entier. Tika justice et réagir. Ce qui justice et réagir te. Mukolo musu ngapela hotele mana okrose lo makambu. Ba olimbisa. Mukolo musu so hotele ma ba okosa ba osa nini. Ba olimbisa. Na senge église iboti kate. Réunion ya suka. Nasengi ministre ya communication. Étant qu'un grand communicateur. Nasengi premier ministre. Nasengi ministre à communication. Nasengi ministre à justice. Na pasteur. Na banganga wana babaya escroc. Il faut justice et ça la moussala. Réunion ya suka ezalaki vendredi. Na Fikine. Réunion ya suka ezalaki vendredi na Fikine. Réunion ya suka ezalaki vendredi na Fikine na avion wana. Moko na bangwa signalé ngabi. Ah! Voyez, bapesio combien ngabi? Est-ce que défendre quelqu'un qui est dans les vrais, il faut appeler ça homo? Non! Pour nous défendre intérêt réel. Réunion ya ndengeni nezaki na Fikine. Ndo ba kona libo. Réunion ya Fikine ezalaki groupe ya ba communicateur. Groupe ya ba journaliste. Groupe auto benga kabatir tokez. Bazalaki nombre ya 21. Banayi koze la base wa consigne. Mais nzambe pe na yebite loko nini tinda ingai nakota wana. Tana koti na mutamtanzo sa nini. Oh, nde mutu moko ebisinga bi oh, balobi bakati po mutu akabunja lesa ye. Ngabi mutu akabunja lesa na. Oh yo voya. Ngabi bon. Bazaki ndeni.
Ngabi me yo ifalo signaler na batama. Abi toye baki pete ke yo zanini. Okoya na justice nga personnellement na obimisa bato wana. Bobandela biso kozeri Denis Lesi bolongola na biloko mususu Denis Lesi na garçon wana ba kozeri nyoso 4 na ya kabwidi oye kokota entre bango bandela token. Oui, allô papa. Oui, papa. Lelo tozo kunda esprit na yo na batu na bino nyonso tudi tunujika lelo bobongisa so malamu bobandela biso. Oui, allô papa. Ezanga inde na numéro na longoli numéro na po bazo benga nga mingi fort. OK. Balobi. Ke Eluka ngo tambola. ngai na tamboli te naza kutuka nde na ndako na abi eloko ngo ezotambola. Ouais, ezotambola déjà bato benga nga ezotala bazotala nga bazo benga fort. Unakoma komoni sio wana. Telefone wana nga mokomaka Yves Masamba. Ça va na pourquoi? Merci de retour sur ce plateau. Na bano na vidéo wana parce que moko ya ba pasteur parce que wana azali mutoyo azali prophète mendenga azo lobelela que Denis Lesi bakobanga ye ya zanani na mboka oyo. Vraiment, to étudier ce que ba parole. Alors Denis Lesi azanani bateso bakoma kobanga ye. Selon yo, comment tu analyses ba propos na ye, est-ce que trouvant vous ya bolingo to ezana haine, to ezana nini, est-ce que yebi pe na bana mboka na? Bon, de l'Éternel, merci beaucoup. Pour de l'obité, comment on dit bisomoko. Il faut de l'obaka. Pour ça va bien. Nalandi maloba ebele mama opende sunga libota na bana nzambe te. Corps du Christ. En tout cas, maloba na ndenge zo bimana maloba moko ya haine, maloba moko ya division, maloba moko c'est-à-dire ya bien penza te. Ya ko haïr. Ba haïr na. C'est-à-dire bango na bango. A pasteur. Bango na bango bazoko se haïr bango na bango. Ezo sunga penza te. Alandi bango nyonso tu o papa lobi nyonso tu tolandi yango ezo sunga libota bana nzambe te vraiment ya koloba ke non ye azana ina mboka oyo maintenant so comme banga kai etake biso ba chrétien ako répondre moninga na ye bongo te net ba propos musu na seple nango penza te malgré mbebe ali malgré ba aventure eza na kati wana mais ya koloba ke non azana ina mboka mibeko lobi nini au-dessus de la loi ilobi ndengwa do mutu ta ko micha lokola yinda ko lokola nzambe azate pasteur peut répondre. Est-ce que yebi prophète nani auto chelu ouais na yebi très bien na yebi ça fait prophète na yebi OK na yebi ça prophète o asali makambo be na mboko na biso Congo mutako boya mutu ana na prophète Denis Lesi na bi prophète to tcha na vidéo prophète voya maman prophète voya na tobaki no awa azara masi oui tobaki no awa ke no azara masi aza pelete pour moi na nzambe akosa makambo na yebisaki awa ke no prophète azali kolo évangéliste yo boya ki yango prophète azali toyi ya nzambe na lobaki yango awa yo boya ki openga bikisa pa misapi 1 2 3 4 5 openga misapi mais ngana baki no ke no un prophète azam taba c'est-à-dire biso nyonso to servir ka molimo sant biso nyonso tout mais ba tala eza différent tango yebisa ke no ndeko wana za prophète na mona akondri mutu moko tiktokezi moko boya sa makambo na ye ne na mona ke kaka mais tango lobina ke no za prophète na mona makambo azo sala vraiment na limite que vraiment aza consacré tant que prophète, je ne pense pas. Si c'est un serviteur de Dieu, mais il y a quoi ba mingi ba tu lobby tu as dit que pasteur Denis Lesi a lobby que
azo kapasi minga moins kala tel amba na été pourtant comme te mais bato bayebi kaza moko ya ba c'est que trahison et continue kati ba dans ba petit à Denis soki aza petit à Denis Les père petit na ye c'est-à-dire Denis Les bayebani kolega prophète walesa par rapport ya voyant ayebi Denis Les kolega pasteur walesa OK wana pena nde doni histoire c'est vrai aza père petit na ye au voyage jamais kolinga a trahir Denis Les pour abengi ye na ndimi te papa walesa ça kabela ye pantalon na ndimi yango te mais so Denis Les azolo kolela kabela c'est na kata libumu na ye nzoto na ye azali lamba Denis Les alors tiezo longwa wana papa walesa pas kabela ye bambongo ye mo bien wa antimine mbongo papa soki akabela ye bambongo mais emoni muto a joué un rôle ya ba bouc émissaire même na film ya Dayaka avant obi muto a joué un rôle de bouc émissaire à Dayaka avant il y a un prophète a comment envoyer ba tout mais à cinq même ta ministre à le belango na conseil de ministre même ministre ya camarade ne ta cinq ba lobela likambo ba lobela ngo pona nini ba lobela likambo nini eza buzoba eza makambo ya salité ministre na conseil ya ba ministre akolobi est-ce que makambo nanu ba o ezeno ya mboka na biso ya Congo nanu ba kipe yango te ba kota makambo oyo ba oso ba mbongo na ba vina bango la princesse ta ba kolobela ngo te la conseil eza ba kolobela ngo nini te ba koloba pe que non l'église trop de c'est trop soki ba kanga ba église sono ba kanga so ba église ba kanga ba église nyonso ya minene conseil de ya ko senga za nani ministre azaki wana ministre nini kaza pebele a budget ministre nini non ata ministre n'importe quel ministre mais azalo kwa molobeli ai ni malikambwana ministre za mondimaki ni kosambela ndenge tomoni gouvernement mobimba aza na nzambe ezalaka te oza ministre ya affaires sociales nzambe permettre dimanche à lelo makolo no etiama awa oyeba vrai na faux mama tango kozala vendredi na conseil des ministres lobela makamboyo il y a d'autres hommes de Dieu personnellement bomoni tout ce qui s'est passé ici batu nyonso to bando banga Denis Les po aza nani soki mutu ya Denis Les eza na bampestre aokuta batu musu mitu eza na bafourmi na bandeli mpona koloba soki mutu ya Denis Les eza na bampese aokuta batu musu mitu eza na nini na bafourmi bazo ba trafic d'influence ministre alokola et d'abord mambo ya soni devant ministre ayeko l'église na bino kosambela akomi mona lokola komi lokola concert ya Karmapa et comme lokola tobeta ba association ya quartier ça n'a pas de sens une autorité à une église na bino ayeko luka nzambe na ba promi na ye bo chai maboko mais comme mona théâtre le quoi la samba qui sont pour tous joyeux te bizarre bongo te eza soni songa la ministre de l'église funa na bimana ngambala moko no te manake eza ministre ya kia ngala ngana tele manake na ngai on a niveau ya ministre amona film mabongo OK na ministre wapi amba ngai na za mundimi moko ya très compliqué nga za très on a dû na temps ya okine d'église ya côté ya batu Yesu na baki no awa ba pasteur bala mité mabe obi na baki na awa na émission ki ba pasteur ya mboka na biso Congo baza mité mabe baza penza na ebité soki pe ba mona ka Saint Esprit Congo ndaka mukona nango poda bango yaba koma osakana molimo na nzambe ko sa biloko moko boye baluka ba non en tout cas na sepela ki na ngata mokete est-ce que prophète voyant ana kokapi ko makimia na likambo so matina chi mais oui as un prophète yango mama bakamu nyonso tu foka na cher na moni pe ndeko na ngai bana papa balesa baye lisusu oh donc c'est ko balobi bitumba ya bana ba mikolo bakotaka te bitumba ya bana bakolo bakotaka te bitumba ya banzoko ibe mwana kokota te papa balesa ali nzoko papa ko Denis pa ali nzoko siko yo mwana na ye we kokota siko to komi wapi est-ce que na ndenge za pe wana nzamba ko épargner
achepe basal na ye papa Denis na papa Walesa pembeni mais bino bato bande ko tia misapi na bas frappé bino atalite ko za mwana papa Walesa to za mwana Denis biloko nyonso oyo ya Denis asalaka na pasteur Walesa ezala vrai ezala faux comment la dernière minute alliance na Nzambe na ye comment la dernière minute olie bana ya papa Walesa baluka moyen ba sauver papa na bango. Ba sauver papa ba ko sauver na mulimo na musunité. Ba ko sauver na mulimo te. Eza ma mulimo ya musunité. C'est-à-dire moi papa Walesa il faut luka effort à ça l'effort à sauver papa na bango. Na ba acte ya malamu. Ce qui papa tout ça bateau. Papa pa kozala moi erreur. Kokota na buzo ba wana te. Walesa ali aza serviteur de Diayebi. Na mutangu na time ke ndamba kozala grâce. A côté lola yo mono kelu fel kokota te même les laisse biloko to asala kawana akovana de pour moi je boya buka na répéter pas vele pena fukami abandi ko bondela Nzambe akeba ngomba bazamba lele c'est-à-dire abongwani atiki makambu nyonso puis ok na kotika nyonso to de na pressentir ye pour na akoka azamu d'esprit ne no mona ye mikolo zo ya kala mingi te c'est-à-dire même ite va kimango pour azongisa Denis Salim a sa vraie prédication. Prédicateur mo ya makasi ve wana suka bandi ko prêcher yo parole maman. Et belé tout le monde a dans so ba tche bango pele Denis a poussa na te. A poussa na te. Kolanda te so ba tche bango pele wana devant Bible pena boye. Yo bandi ba audio nyonso ebimi. O lobi si prophète voyant za ba audio amonde ba preuve. Prophète voyant etakendeko azaramasi. C'est-à-dire azolanda le chocho. Oui. Oula na le chocho là. Pourquoi? Alobi que non, papa, nana bodio na bango. Et puis côté malibos, papa, cher eza boutique té. Biso ba té biso cher eza sacré, place wana, biso ma permanence. Botemi bo la na papa pasteur réception, ah voilà la raté, ah eza sacré. Place mon na papa aller ça sala, eza place sacré. Ça peut se yogo sabilo ko monte que non ngana boye ba yebisinga papa yo sali boye non ka appel lobby akozala nga joana et komisu ya papa ya na tout jeune ti papa Walesa parce que muntu OK akota lola te aka Satan jeune ti papa Walesa na butu Nzamba yebisie bokuta na bosol boyoka na lisusu bo bayoka na ki déjà nandeko na yo que papa Walesa na papa de yo on de biso peuple de Dieu parfois bazoze la corps du Christ ba ke ba sololi ba sort net ya papa na biso voyant izande yo lobi que non mutakota lola ka nani Satan non te akota te yenda akota lola te Satan pourquoi parce que Satan a accusateur n'est-ce pas ayebi ke azana ya accusateur nde maman lobi que non akota lola te bosko somoni mukolo asu Satan akoti lola bilo mususu tant tozo lobango to lobango na ba condition Satan ali s'il vous plaît to bon sa Bible déjà est très clair donc na mukasuka ba kolinga yi na batunaye na moto déjà Bible est clair mais ce qu'on a ngina iloba na yo soki papa Walesa na papa Denis Lesi ba yo kan na bango lisusu ba sort net ya bato nyonso to bazo ganga ezande ba yo ka soki ba lugi a che faire na mai ba mela ba kitsa ba yo kan bino nyonso to o zaki na ba yo kisiko sonet mon a copie so se regarder copie baby copie dae ba voyant tout wana ba mon na copie na bino pe e dae est-ce que penande ko prophète voyant vraiment ya solo penale ligne pour faire Denis bon on va ça batu moko ya ba to benga bona mnoka mboka ba puku bengi donc ba puku bengi mutazolia yo do fulo mo pepe na minute déjà et ça comme des mo benga on a za comme des traidor c'est-à-dire à trahir déjà moni ngana monaka yibanga tala ne ko trahir ngaite soko trahir nga vraiment en tout cas et simbate je n'ai ko jouer des et puis ça risque pour nae mon nde to ganga boye to ganga na ba TV to loba faut appeler ba réserve ko loba ba to mi balé ba za ba prophète ba mi balé o évangéliste et au prophète alors ce qui nde ko nanga azoki na ba ndengo wana voya ko pesa position que non na minute ko mutu ya Walesa mais ce pour Walesa ba to téléphone na ye ata na kati au mona pe ba appel pe ya mso pe ya mwasi ya Denis Lesi to mso ba appel pe ya Denis Lesi
il va dans le téléphone. C'est-à-dire, à jouer des temps. À TV, n'a que bête d'abord, mon boy, le bilan, il y a fait là, tika, c'est pour que cop mon intelligent la 4. Oh oui, mais bon, les amis. Maman. Je suis à Boudou, il tambolate, salaki boy, Boudou, on attend yo kakiango. Ça va, na pourquoi? C'est beau, papa. Na Rosela, vraiment signe. Yves Massamba. Yamwana. D'accord. Merci. Mazaki na raison. Pour ceux qui Mazaki na raison. Pour ceux qui vraiment, pour ceux qui bon côté biso de ngai to sala on ande na biso. L'autre ça on ande na biso que kota sport pour la kin. Linge ko mama na ranking soka yo poteka ki fasi place na saka franga de l'ofunda na belesi ka ça boye. Kin soka yo poteka ki fasi. Ok, merci de retour. Tant que vous dites oh yo ou analyser en ndengeni. Est-ce qu'il y a un montage? Les arrêts. Moi déjà papa Denis Sandimi on le. Moni Denis na baki no awa ya za sportif. C'est-à-dire ya za la oye toye. Andimi yango keno ezayi aboyite. Siko luna comprendre peut-être bande rolanga au jeune, on jeune garçon no mona moke. Tika kokota makambo ya Nzambe leki o soit disant nganga keba. Tomona ebele ba kosa na kombo Yesu kwa maboma. Tomona ebele ba kosa na kombo Yesu ba musikenda bango. Tomona bato ebele ba faute témoignage ba vie ebeba bango frère, jeune frère, yo soit disant nganga. Attention. Na pesio conseil, attention leki. Keba otocha yo, donc c'est-à-dire 4e génération union surtout. Ou nous avons un problème. Yo jouer j'ai moko bona 4 ba serviteur de Dieu pour pesa yo mbongo. Na ni bodio wana betina nga sala bo. En réalité mutu ba okanga nde pena yo wana mwana wana. Aza très aza pas bien. Mais yene ba okanga aza pe aye ko saler corps du Christ, c'est pas normal. Comment le niveau ya papa Denis Lesi? Puis il savait bien que non, aza numéro la ngai te na kamo numéro sur azwa ngo wapi. Peut-être voyant me taper ça qui numéro de Denis. Peut-être voyant me taper ça qui numéro de Denis. Peut-être yene apia qui petit nganga wana numéro de Denis. Pour dire sabi aza numéro la ngate mais na comprendre ni azwa. Et puis na zo sima. Mouton a bengue première fois. Remarquez na mouton ba coacher. Ngana okino 2-3 fois ta. Pourquoi pas Denis Salobi a bengue kati. Ayesu abengi. Non, peut sauter en ligne. Non, peut sauter en ligne. Il y a qui pour que les canaux papa Denis les émissions balobela makambo yo ya nguma na ye tout ça. Mais c'est ça que papa Denis ça voit que les kabi qui appelle mutabanda qui appelle Izali Nganga wana. Le frère Nganga. Pas bon déjà. Donc il y a mutaya qui vers le prophète qui même dit nandako. Mama Tiffany kola pambola rabino na misa bosala bonzambe bosala ngo na ndenge sengeli bote batu Yesu parce que bibelobi vanité de vanité sur l'église ya batu ya kolo na kumbanga boye na makambo boza pena soni ya soni to bota bana to se bondela ya Nzambe mais auto mona sikoyo ezopesa biso vraiment pasi biso ba chrétien bisiko moni bate belé ba oseka biso tota ba commenter nini ezokende mwana wana yenda bandaki yenda bengaki abengaki papa so yo bengi mutu sala kob parce que na pesika moko mwana na zoloba Denis le papa Denis azotuna ye na koma kombo nini mona ki ba yebani te oui na koma kombo peso kombo na ye abi koma kombo x na koma kombo ni na numéro obengeni na cha kombo ni abi koma ka kombo boy les hommes que yondo ya ki vers c'est que vieux Denis penenga za vieux te mala ma yes alinga ko tabeka na kob ya Denis déjà millionnaire déjà ba piéger bon kaina ay ba piéger yo kaina papa Denis là. Merci de retour à ma piéger ya Denis eloko egumbali bende la gali bende ba offre nyoso bazwaka te musu pe boyaka na yo vieux Denis ve voilà mon ebele vie il va te montrer ba or ma part on a limité ma part on a gombe ma part on a matete voilà na mon ebele papa famille no ba te ko pauvreté ba cop nyoso ko ya karaté ba no sambusa et ça il faut petro na moké wana pa la zo enregistrer yo et adoka ko sakana na o ve petro na faut
Bon, yo na yebi ko funda ka te mais Petro na faut maudire mabe. So Petro so il faut maudire mwana wana mabe. Olobi? Petro wana ya nganga. Il faut pasteur prophète Denis Lessa maudire mwana wana. Bon, ngana moni l'église ya prophète ya papa Walesa ba maudire ndé papa Denis Lessa. So papa Denis Lessa ande comme kamundani ana nzamba solo. Pokuna ba maudire. Est-ce que évangéliste a go maudire prophète? Na lobi boyi. Kasi nga pe na tuni question na ngai. Ngani mna tuna mituna. Na lobi boyi kuna église mobimba bana na nzambe na papa Walesa bakundi déjà na cheba chaka déjà bakundi prophète Denis Lessa. Est-ce que kobanda sikoyo ngana tuni est-ce que prophète Denis na kokota mabonde li pona église te pona papa Walesa pona bana wana eza ni les sans effet na bi pona bana est-ce que ce prophète Denis laquelle bango ils ont te gozwa soki mwana wana asmoni tension ko enregistrer mutu eza nango mabete mais siko tension na yo ko enregistrer zaki ya nini tala tango ebimi nde osalaki yango na ndenge oyo esengeli te na ndenge oyo esengeli te c'est-à-dire osali yango na ndenge oyo esengelaki te omoni papa de l'église ndenge avandi wana basangana église mobimba bayebisi biso tozwi ye tokundi ye déjà c'est-à-dire wana bakomi or mibeko ya tata nzambe or mibeko bana tu bazana bazo maudit pe bazana niveau de l'illicité kokaite baba maudit papa na ba bako est-ce qu'ils alaka kokaite est-ce que papa ko maudit mwana ko maudit papa te mwana ala pouvoir wana te mais baba eza sur bana te comme lisanga ba santu ba te ba santu na bazana ba batanga bazo benga on basali ya satan te batanga bible te batanga bible te oh bato ki na église batanga te so batanga la bible ko maudire mutu te papa Walesa ndenge vana soki nga peut-être na tukiye alors là ko sala même au monde pour ki kanda mais avant ça la paix yango il faut mona likambo oyo na saliza problème nini mais ba pamba ka bo ba ki ba maudire mutu ils ont ni les sans effet comment vous savez ça cop ba kene religieux ba luka ba base ba luka ba vie ba luka ba ni tout bazwa là na benga za cop ils a cop bo dali oh ils a cop so il cop peut-être autre réseaux sociaux ba ki na on a secret en dehors la caméra mettons ba tiango na image kasi ba ke copite sikolo ngana okra moi sur ce sire kopo peut-être au boulot de l'Église ceux qui ont fait na habité bota siko ba commentaire bo mona comment bo sali corps du Christ ngana moni mutalo yango moni ngai kuna bana to kenda siko sambela te musuku na moni ngaka na neyo na ngai musuku ngaka ku biso ku jo makambo to zaka nango te ba musuku wa ko revenir l'Église catholique aussi mon c'est-à-dire côté na biso ba protestant et comme ko beba pour na nini kamo to mon ba réseaux sociaux or ezalaka boete mama oto mona ko mo sana basi même na bana ndako ko mi otuna biso c'est-à-dire bo créer actualité moko boye bino bo fonder loko na bino bo pesa ba former lisoma lukuta et tout ça et to tanga ba livre junior histoire ya ba tanga biso ba mais obi ke papa Walesa kutana ba biloko ebele akutana bele abi ambalo siko nde bakangi auteur ya makambo te bon ya papa qui jamais ezaki de l'Église oto mona ki bachaki baf na église papa ya papa Walesa to bachaki audio ezaki susu de l'Église makambo facile ta terre de parole bongo la mitema to tika biloko même ko ba mbongo ndenge papa père ba mbongo pe ça pe normal te na niveau na yo ka mbongo sans caméra et ça pe l'autre donc ba tumsubi bazomwa kana mbongo yango bazoyaka congolais mboka passe l'équipe biso mingi nzala donc mutako créer na epele mtu père ayebite a créer ka moi scénario na aye na malem akute na ma proche pasteur apesi yango yo jouango bien yempe via yebite allez ayebite via ça moi combien so tel que bana ngo muna jamais ba uta pe ba mona ya kemba ka fort net mutokula ngaba na vandi boy pour il a gagné loka bon peut-être on a besoin 1 million na olinga ngo même pas pour ça des risques pour na vie na ngai est-ce que na tuni non so neti mwana ya mkondi moko aza occultiste mwana vraiment neti ya ministre moko to nani est-ce que ba ko l'excepte na ba TV ni ba lexa bana na banguma wana nda okangai réfraction d'abord ba lexa bana bata pasi mtateka matembele mtaba avocat
invulnérable moko boye wana boko manipuler facile $200 $300 mais hors caméra pourtant on y a seul acte wana bazwa ngo batina caméra là ro ya ozwa eleki oya pesaki ça cop ba créer maman eza cop oyo mundela ela biso ba cop ba nino yo ba tete bon soko zo tabina papa Denis Lessi sans que o marché ba mon sans que o sani conseil ni ko pesa ye pe ba erreur ne eza wapital se ba erreur na ye étant papa et puis ozo tal saye oyo akoki ko sana mikolezo ya pe conseil asuka ko pesa zani papa Denis website biso awa ko lobela suma ka metali musique te baki on abakamba ba vidéo ezali otiki nyonso tu onga na koloba na yo etake mwana travers vidéo oyo papa oza prédicateur zonga na nzela ya Nzambe ici déjà oyo lobaka ya bien ezalaka ebele ya mabe mpe ezalaka ebele bamosusu bamonaka yo ozo bebisa makambo na bango po ta mosusu ozalaka na bango secte moko te bien doctrine moko te yango basepelaka na yo te me ngai na kosenga na papa Denis Lessi zongelaka Nzambe zongela Nzambe soko zongeli Nzambe église na biso bano yo sambela kuna zongela Nzambe tika ba polémique inutile ubota pe bana uzana ba nièce uzana ba neveu uzapi na ba koko ndongo vandi wana mbongo eza bien sungaka biso mais okoki ko c'est-à-dire réputation eleki mbongo na valeur zongela Nzambe papa tika biloko nyonso tu wana o ba fali o ba fere o banani o esalaki boye papa zongela Nzambe ate bele babika na sima na yo ngala mon église à l'époque na ba Congo ya As de Noé ba 2004 ya Denis zongela Nzambe tika yesa pe soni uzapi na bana lobi bakobala uzapi na babo fils batela oyo zali. Merci, mais Nandenge, l'enseigne déjà qui va porter plainte. Pour la likamba plainte, pour la micho à poto, bani atikala qui mané na poto. Qui matin. Ah yao, bon, qui beau place soigner, attends que tu porter plainte quoi ça. Mais procureur les cas qui aucun procureur te. Procureur l'on qui était. Procureur en église à les cas qui. Alors, à pesa qui ba infraction ils a bien association de malfaiteurs. Est-ce que ce magana la nité est-ce que on est allé parquet na cher ils a parquet te aloba ba landela on penza dossier aleka ki bossa ya cher balo dimanche est-ce que magana la nité est-ce que ça a sens te ba kocha cha mo pinako to kocha procureur aloba ki te ezali fraction faut va porter plainte. Dans tel ça, non, on va porter plainte des années procureurs. Pourquoi Zana, raison. Tiens, on a dans ce journal. Merci, nous sommes de retour. Maloubo Mboka. Bon, dans l'année vidéo, nous lobby, papa procureur lobby. D'abord, bango baza bato ya liboso ou bako pesa pe biso conseil. État que bango ba yebi mibeko eza place à conseil mais ya koleki sa procureur na cher o aya kotalisa be fraction ya motu c'est-à-dire le ko intimider de laisser ayate pour bango ba pour peut-être ba kimi c'est peut-être Congo mikolo azala te peut-être pour qu'ils jamais à côté ma liboso cher ya Nzambe ça le kola bango bazuzi bazui bureau na bango balongoli bazisi pasteur mukuna yo kota pesa message na yo na makambo moto ninga te biso pesa place na mwa pasteur mama place sacré procureur ko kite place abeta nzeta na pesa ko kota ndenge nini za place na bango osa za pa na molimo te okota te oko meka te za lokona ndo mona cher na wana po yo pesa yango mutu c'est-à-dire mutu ya kote elo bananzana faza pasteur faza pasteur
Ya le kwa ndako nganga okoti na chambre. Donc procureur na bote signon so iloko asalaki wana eza pena mabe. Mais papa na biso walesa. Eza mabe makasi kopesa moto micro atema liboso ya cher alobake non iloko asali eza boye eza boye eza boye eza boye. Ça c'est aza procureur mais aza mwana epa walesa. Aza mwana epa denilesi na molimo. Peut-être il y a sali maele ya mokili mais bonzambe ba prêtre bazana mibale à côté le matin papa ça papa walesa pe conseil papa boyete. Yango sona ti bangai bona na église ona ti ngabwe fona bimana ngana kena ngai. Ote pe na kena ngai. Ko ba bibi sika Yesu azali yebanaka. Bon neti conseil na yo pour na plainte ezani pour na plainte wana ezana ngo vraiment na po papa walesa bi bafunda na mutu na mutu ke funda ata 500. Donc aye asambia wa ke susu kuna daza la kambete na okende kondima ba bato ba okende kofunda na moni moi ne pas bien na ke tour cette fois-ci papa la stérilité azape na bana ils ont niveau na eta benga papa pe ke na chambre pe ça pe conseil papa boye pété papa te tika kaka. Merci mais quand on kolobelela bolamu ya papa walesa bon papa walesa na makambo nyonso bolamu na ezani po amone nga bandaki na tinde ngaza. Bon na makambo o elegio non na makambo surtout banda ya ndenge babundisa kaine ba menasa kaine ndenge makambo. Non omoni papa walesa aya pena bien aya bien sungaka batu na ye très très bien nelonga na ngosenga na papa walesa trop caméra eza penza malamu te. Trop ba émotion batu ba obungu po bibe lobi muto obika kana kwanga te muto obika na maloba te batu maloba ba bongo na motema mais soki batu ba kilt siko to komi na makaba fertilité na biso o batu ba jure te ki bango dimanche ba kanga ngote ça dit ba kotika makambo denilesi papa salaki boy c'est-à-dire ko to bango na bana bango ya mike etika na metu na bango c'est-à-dire onga na kupita papa walesa conseil zakaka ya zabe mutema malamu tena mona ka ya limbisa na ye trop atolba na mokili ba paka libanga na banga kotela koza ya kotela kola pambolo ya mingi salaka bolamu mais tikana nous vraiment ba guerre moko boye penza ezo sumate à la longue. Merci beaucoup. Nazaka na faux 3 pour na yo to 4 soko tombaka mo loboko lobaka na bosolo c'est ça vrai faux au max à noter papa mbongo vrai ou faux ne to landi ba interview papa Denilesi ba tuba ko baka ke eza zuwa po papa walesa kozana ba nimebele déjà gasala ba succès là le roi mninga eza tana ye eza bazuwa vrai ou faux Denilesi à cause à peine zuwa ya papa Denilesi. Faux. Ya papa walesa. Faux. Bato msuba lobi ke nalande papa Denilesi abi aleke na mbongo te pasa ba mbongo na ye tout ça. Miso babenga papa walesa millionnaire nalandi pour faire Denilesi aboya ngo habiter un millionnaire tazaka na ndinga ko vivre. Azana mbongo na ye mais millionnaire te aleke na mbongo te. Vrai ou faux papa walesa aleki Denilesi na mbongo. Ngombe ba na mbongo te. Obi? Ngombe bale ba na mbongo te. Bonga nani? Ngombe bale ba na mbongo te. Bon, vrai nga tinde vrai ou faux? Ngombe bale ba na mbongo te. Ntaleki mninga zate. Ngombe bale ba na mbongo te. Toche na pose na vrai ou faux? Po mutaza na mbongo po na fois sana. Na po mutaza na bambongo. Faza nini? Faut atonga ba entreprise, engager batu basaka misala. Azui ba assurance bana na bango ya basi na bango et puis c'est tout. Na bamba yem tatonga lo moto ba compagnie ate. Rien azate. Comme ko ba otonga ba compagnie. Soki ba tongi ba compagnie, ba basali misala wana to moni pena ke note ba ko na bambongo. A bana ba moto ba ko mibale. Pasteur moto na Congo aza na mbongo azate. Bango tu ba ka ba débrouillard. Zongi ça to zongi le vrai. Na zongi si. Vrai ou faux prophète Denilesi akomi na suka ya makambo nyonso to asalaka. Vrai. Vrai. Vrai ou faux
Pasteur Walesa azolinga azwa monopole souci na ezala azwa monopole ya numéro 1 ceux qui vont entendre ma pasteur na Congo ezala vrai ou faux. Bandit la question là yo. Okite. Ebecho kaka. Bandit la question là. Alobi vrai tout monde ma poko. Atombole. Vrai ou faux? Souci ya pasteur Walesa ningo tala ki ba mamuso ile kaka. Ko ya linga bêtise te moindre bêtise aye. Donc ningo tala ga azaka na souci azwa vraiment monopole azala numéro 1 ya ba pasteur na konso ba lobe ba pasteur ba chayende numéro 1 ne to mona na kala kiso ba tangi ba pasteur to mona archbishop na tawa na seto tangi yesko alimi na ta oyo ye pe na zwa numéro 1 ya ba pasteur tout ba tout bazana se yaza likolo soki vrai ou faux soki eza volonté ya nzambe vrai ou faux bon ça va na moi non maman na répondre vrai ou faux banana na vrai ou faux soki eza volonté ya nzambe vrai so la volonté na ye faux répondre mabe makasi va commenter. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Mot de la fin, puis numéro de téléphone. Mot de la fin, en tout cas, tozongi la nzambe bandeko na ngai. Ba biso ba OP tobunga kipe. Après tozongi. Saint-Esprit azaka na malamu. Biloko ya bana ba tubo pesa ngo na ba mwate. Tozongi la nzambe kolo akosunga biso nyonso tout. Numéro de téléphone ya bibliothèque vivant ezali plus 243 89 89 522 na bandeli plus 243 89 89 33 522 azali wabino soki libako ezali bolimbisi soki reproche ali bosali ngai na ali mutu na pena ba faible na ngai. Nous sommes arrivés à la fin, que Dieu vous bénisse. Merci maman. Nzamba pambola biso ya mingi opso to lobakaka mokati ya makambo eza leta te eza pe papa te Walesa te eza pe papa Denis te moto ayebi vérité source ya vérité eza banganga te eza papa Walesa te eza papa Denis te po bato pe bakokosa papa Walesa bato pe bakokosa papa Denis. Alors bato moto ayebi vérité ezaka Yesu Kristo nzambe na bomo monaka libanga ya mwindu na se na bisika ya molili. Alors awa totikela kaka nzambe pour na justice mokili mutako gagner ebongo ya lola nani olonga muta olonga te wa hotel masamba na nzambe totikela ka nzambe na bokitisa minyos ngaka na opesa conseil na bolingo pe na humilité nyonso bato nyonso tu baza bana ya papa Walesa na bondeli bino na kombo Yesu Masia bokota makambo te bato nyonso baza bana papa Denis na bonde bino na kombo ya Jésus Christ bokota makambo te neka ndeko auto eza bitumba ya banzoko matiti mto yoka pasi bango mibale bakoki ko s'épargner na alliance na bango nzamba etie bango de côté akomo frapper bato bozana no ba innocent mosana nzamba kotika la bolumbwa bo mona ye mais eniko ba tike azangi nzambe na bondeli pardon mutamta batela vito kenda ke église pona koluka nzambe mais to ya ke église te poto kotela mutu ongala kotela papa Denis ongala kotela papa Walesa to kenda église pona koluka bomoi ya seko mutu moko ta kokobatela papa Walesa so nzambe na likola batelete prévani soki makambo nyoso tubo bato asala kaye entre guillemets ebimaka na poisse elingo lobake nzambe na ye mutabatela kaye mutu tabatela kaye. Alors bino bokoki kobatela te bino pete bokoki kokende kofunda bino pete bima na makambo na bango mibale eza lokwa koko na ngai bisaka ngai papa mbo abiso mo bandoki mibale baoswana yo kokota bango mibale baoyokana bale zabongo bandoki mibale so babandi koso mo bango ezali kamba butu me bango bakomi na moi babwaka ba jeton base bakotika penza kibondoki na mapembe bayokani baseni bale lokole ko makamba ko lakana kama be bat ba mona loka ba je e ko makamba ko bomana ka ko sala na ka ba prière ko bomana papa Denis paye pas laki mabe kuna pe ba laki mabe donc c'est lokola Eli na ba prophète de Baal wa lobi na azala nzambe o pa bi azala nzambe wa laki mabe o pa laki mabe siko ali kamuto komi na onto ba nani azala nzambe ya solo.
alors bokomona ba répercussion ekosalema na ngambu mibale au moins pena musu na ngambu ya kota papa Denis bat ekoratete ekozwala musu ba innocent pona mona pe bana papa Denis 2 ou 3 quelques personnes au ba kotele pe ba lobby. En tout cas je nous en supplie oyo ozomona eza makambu ya batu oyo bayebi spiritualité bakiti nango na moi bino bolongwa la bino pembeni elisese msuko ko na ngai bisenga bisoko lati elamba pembe omoni batu mibale baobunda na potopoto kima musika po soki oboleka na pembeni atokaboli bitumbana te isifika bazwa moko babetaka bwe pa potopoto ezwa yo liseso ya makasi ekomi ya ngai biso toboka mepa bakokwa abisoki omoni ka batu mibale baobunda na potopoto mbule beti baobunda yo lati pembe oza no propre leka musika talaka bango na musika soki omeko leka pembe atokaboli te oleki ka pembe no oveka koloba ya mabe yeba ke isifi babetaka boye na mabele pa yo pozwi salite lisese mususu koko na ngai bisenga na peso kaka lisese mususu koko na ngai bisenga be na ngai mwana nga poko na ngai ndabinga mwana nga bi mwana nga na muno chili tuye ozoyoka ngwa abe na mwana nga soki ina mwe batisi bayoka lisesa ngo oh là là ça c'est bien hein paix à son âme ma grand-mère albaki na nga boy oyebi soki oza makasi obundi na mutoyo obeti obundi na mutoyo obeti obundi na oyo obeti abe moni bato nyonso ozobeta wana bakokende siko bayokani na pembeni bakoluka baya sikoyo bango nyonso vers yo na ndenga bomoto to na ndenga kobatama po basukisa yo balakisa ke yo za makasi te bakosangela yo en tout cas soki eza kaka ke koluka kokweisaka na gagner na kwesio na gagner keba na baje oyo bakosanganela yo na ndenge mususu. En tout cas mutu na mutu abenda oyo aye totika soki omona bitumbo soki abata papa walesa neso basukwe maboko baotala ka papa walesa bo batu ya papa Denis basukwe maboko baotala bo na biso bambale bazasuna makasa obunda te so omona bitumbe za makasa ba kokabola bino tika papa tika te papa beta ko papa de tika ete mais ceux qui bat bando tala bamboy bitumbe sina makasi bobunda sute pour bat bakaba bilo te yo banda kasi yo ndo banda te ngana banda te so bolingi bosunga papa walesa bosunga papa Denis bo porter na mnoka ba plainte te côté papa Denis bo tika ekana makabna zo sala au moins que ba papa la biso mbale bo sani ba taba yo kana te kimi ekota mais bato nyonso to ba forcer ba ke no porter ba plainte wana boye ba ke bozo porter parce que ils ont touché corps du Christ hein bozo porter nzambe plainte pe bo porter mutu na nzambe plainte parce que ko porter nzambe plainte ezali oyi Paul abanda ko lobani Paul ane ko lobani azo boma ba chrétien bazo aoka se conseiller la nzambe malamu boko ya ko boma papa Denis lesi bokanisi kaza suna nzambe te nzoka nde alliance na yeza nanu polite botu na David a website no na Saoula ndenge lekalaki même si abina ko toucher na ngamo pona bien nzambe même si potoza bato même si lelo nzambe abengi papa Denis papa avec pas se pelate yo kasi ke atoketa ya on pe na nina loba soki lelo pe na ninga on meme bongo esali ke Denis papa Denis bena ba tension comme mata estomac akufika na makambo tui est-ce que papa walisa pena on se pela pas walisa mutema malamu te on a tourné ce qu'on s'est fait on se pelate kamo na pena bemba ndeko ne potentiel makambo e matimi par exemple papa on papa Denis mo teke na mission même lobele aza se poto bien nga yaka mais au moins que aza se c'est que beti e pe pour la suka obi na landi interview na moko elelisinga na kocha partiango alobi ana passe aza vraiment la passe vous comprenez aza muta ko vanda pe boye amoni pression leki oya benga wa benga asali pe crise to souhaiter yangote siko na pression e ko lekana asali crise akufi le mse za été le mse za bana na mutu bazo sakana na basali ya nzambe est-ce que yo kasi papa wale so lela te akulia ole la fauna pour na papa wale so papa wana mystère papa wale so kokene matanga ma miso natalaki na matanga ya papa Baruti non alela aleli sina ba bisio suka beti abeti ngaso na ve na otala abeta ke siko non c'est-à-dire émotion salié aleli alela ma miso bima koleka batu nyonso mukolo wa
de papa moko donc ce peut le papa Denis akolela et puis akolela akolela et puis komona kofuka mawe banzambe limbisa ngai nkosa libo akolela so tina siko ba continuer ça toza batu maman. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Merci, nous sommes arrivés à la fin. On appelle c'est Langezali. Papa Abisha lo bakaboye. Luka makambo oyo dans un niveau na yo. Pour yo moko silisa yango. Ciao. Les choses vont bien. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe alela zaki